dont le sang a coulé pour notre liberté. Pour que les libertés publiques et les droits de l'homme soient vécus comme une réalité dans notre pays. Avant de débuter notre propos, je nous invite à nous mettre debout pour une minute de silence. Mutu moko te azali kola mibeko. Ozala policier, ozala soda, ozali kola mibeko te. Mutu azali kola mibeko na mboka oyo eza kaka mobeko ye moko. Mutu moko te azali kola mibeko. Abongwani pete bo awangana zambe ya luna zaria David Nozamba bandeko na ngai ya sika yangoyo lisolo ya solo ya malamu elibino Kaza Penuel esalami mpona bino bandeko bokutami en Europe na mboka mondele yozali na France yozali na Allemagne olingo sunga ndeko no na Angola kobosana te adresse ya sika yango Kaza Penuel tindela ye mosolo carton epesameli bino biloko ebele na talo ya moke tobandi na 100 euros tina 450 adresse na biso ezali na Bairo Palanca Kaza numéro 119 ya bino yangoyo agence ya sur kitoko. Spectateurs du www.nazarentv.com na bomo mesano bandeko balandi toyebi ke biso na bino to signer contrat ya kopesa bino information na ndenge longobani awa tozali bongo na la voix de sans voix na commune ya Kasavo Bisika oyo point de presse munene e bongisamaki na yango ezalaki bongo famille ya Rossi Chimanga. Lelonde il faut toyeba réellement ba vérité sur l'assassinat, sur ba obsèque digne ya mwana mboka Rossi Chimanga. Na ebike bino nyonso na poto boza ebele ya poser biso ba question pour boyeba réellement ce qui va se passer. Est-ce que le corps de Rossi Chimanga sera enterré? Est-ce que le corps de Rossi Chimanga est encore là? Est-ce qu'il y a mort? Il y a beaucoup de questions qui se sont posées autour de cet acte. Voilà pourquoi aujourd'hui, to bianga makibiso nyonso to kiti na la voix de sans voix, Nazarene na koteki likambo lobi a otika la simate, mwana mboka Larsen Mouloe sous l'impulsion de madame Tiffany Mokwa, to kiti na terrain pour nous repérer bino information, tout dans point de presse et on se retrouve tout juste après.
baton natuni Samuel azalaki na manto Ateli azalaki na manto yango Elisa topenaki sistema manto na nzoto asengaki na Eli tikelanga manto manto ezali la nature divi kasi banana manto ezali la nature divi kasi banana Afrika pe Asia Océanie boza bilemo po mafuta ezokutande na motu yango ezokita ezumandefu na ye kino na bilamba ata makolo na ye nzamba pambola situlipa amen Nzambe bisika nyonso ozali ozambile kosepela Bienvenue à ce point de presse consacré à la suite des obsèques et au procès sur l'assassinat de Rossi Mukendi. Sans plus tarder, monopoliser la parole, je vais laisser la parole aux différents avocats qui sont ici, qui vont vous livrer la quintessence de ce point de presse. Parce qu'il s'agit de parler des obsèques d'un vaillant compatriote dont le sang a coulé pour notre liberté, pour que les libertés publiques et les droits de l'homme soient vécus comme une réalité dans notre pays. Avant de débuter notre propos, je nous invite à nous mettre debout pour une minute de propre force de sécurité. Je vous remercie. De la famille éplorée Rossi Mukendi Chimanga, ce que le collectif disait, j'ai devant vous pour lever le voile sur toutes les interrogations qui vous triturent les méninges depuis le décès, non, depuis l'assassinat, il faut le dire, de notre compatriote Rossi Mukendi le 25 février 2018, soit aujourd'hui 2 mois et 2 semaines. La famille avec nous au bout des démarches harassantes et même périlleuses, la famille de Rossi a obtenu que le deuil soit organisé et les obsèques tenues du 17 au 18 mai 2018. Le lieu, ça sera dans l'espace Assanef, ici à Lingwala, sur l'avenue 24 novembre. Actuellement, entre guillemets, libération à laquelle je ne crois pas encore.
et surtout que Rossi n'y a jamais cru, étant donné que lui s'est battu à sacrifier sa vie pour cette libération effective du peuple congolais. Sur le chemin de tout ça, il pointe à l'horizon un procès. Au moment où nous vous parlons, nous avons été informés de la saisine du tribunal militaire de garnison de Matete par l'auditorat militaire. Nous ne connaissons pas encore le jour du début du procès. Vous serez informés en temps utile ou en temps réel aussitôt que nous aurons connu la date du début du procès et les décisions de renvoi nous révéleront les noms des coupables. En attendant, toutes les victimes directes, c'est-à-dire tous les membres de la famille de Rossi, peuvent dans l'entretemps déposer leur plainte à toute fin, se constituer partie civile à ce procès. Il est pénible de parler du combat de Rossi Mukendi, que vous connaissez bien, qui a défendu non seulement la cause des opprimés, mais qui a défendu la cause même des policiers et des militaires, parce que le bien-être qu'il cherchait, la liberté qu'il cherchait, c'est le bien et des militaires et des policiers et de tous les compatriotes. Mais ce combat a été un jour réduit en cendres par ceux qui sont les débiteurs du respect et de la protection des personnes et de leurs biens dans notre pays. Nous savons que vous êtes tous appelés à d'autres charges. L'essentiel du message de ce jour, c'était que les obsèques se tiendront du 17 au 18 et que le procès pourrait bientôt commencer parce que l'auditorat a déjà saisi le tribunal militaire de garnison de Matete. Quant aux prévenus, vous les connaîtrez en début du procès et c'est pour cela que ça nécessite que les victimes directes, c'est-à-dire les membres de la famille, les tantes, les oncles, les neveux, les cousins qui peuvent le faire, peuvent déposer la plainte au cas échéant. Que reste-t-il à dire si ce n'est que vous dire merci de couvrir ou d'avoir accepté de couvrir ce point de presse annonciateur des obsèques de feu Rossi Mukendi Tshimanga, un patriote dont le sang a coulé pour la liberté de tous les Congolais. Je vous remercie. Qui est à ce jour, qui est
peut répondre, la famille, dans ces investigations, sans de garnison de Matete, nous n'avons pas encore eu accès au dossier pour connaître les... Comme Maître Bondo venait de vous dire tantôt, nous n'avons pas encore accès au dossier. Et vous savez que lorsque le dossier est en instruction au niveau de l'auditorat ou du parquet, l'instruction est secrète. Il nous faudrait à un moment donné entrer en possession des pièces du dossier. C'est à ce moment-là que nous saurons comment vous répondre à votre question. Mais présentement là, on ne sait pas vous répondre. Mais si on s'en tient aux déclarations du premier médecin qui avait eu à le voir, il s'agirait bel et bien d'une balle réelle. Oui, bon, mais le débat encore est à ce niveau-là parce que ça semblerait même que le policier qu'on aura arrêté a dit que lui n'avait que des balles en caoutchouc. Bon, le débat est encore là, mais de toute façon, vous aurez la vraie version lorsque nous entrerons en possession des pièces du dossier. Voilà. Le collectif a déjà, et la famille ont déjà l'autorisation de lever le corps. Sur base de cette autorisation, la famille et le collectif des avocats ont échangé pour prendre la date la mieux indiquée pour organiser le succès. Donc, en face de nous reste l'État congolais et ses préposés. Ainsi qu'il faut aussi tenter de donner des précisions sur la question de la RFI, voulant savoir si l'État pouvait être plaignant. Non, l'État ne pouvait pas être plaignant parce que le cas échéant, l'État congolais devra répondre en tant qu'incidemment responsable du fait de ces policiers qui ont abattu notre compatriote. C'est posé un problème, dites que les droits sont exposés à l'espace à Sahel, c'est la famille qui organise. Nous avons eu à travers la presse il y a des jours que la ville allait aussi participer sur les plans financiers. Est-ce que vous confirmez cette information par rapport à ça? En ce moment, où se trouvent les plans de Matete qui dit, si vous permettez que je vous lise une partie de la lettre. La lettre est adressée à monsieur le médecin directeur de l'hôpital provincial général de référence de Kinshasa à Kinshasa-Gombe. Monsieur le médecin directeur, d'autant plus que les devoirs prescrits par nos réquisitions à médecin numéro AMG /MAT /0058 /2018 du 26 février 2018 et numéro AMG /MAT /0068 2018 du 13 mars 2018 sont accomplis. Vous voudrez bien libérer de votre morgue le corps du défunt Rosimu Kendichi Manga au profit de sa famille pour enterrement. Vous voyez là? C'est-à-dire que le corps de Rossi se trouve bel et bien à la morgue. Vous voulez que ça se trouve encore? N'est-ce pas? Attendons le 17, nous allons arriver à la morgue. Si on ne trouve pas le corps de Rossi à la morgue, à ce moment on va poser le problème. Mais on est couvert par le courrier ici. N'est-ce pas? Qui est signé par l'auditeur militaire des garnisons de Kinshasa Matete. N'est-ce pas? Bon, quant à l'apport financier de la ville, ça dépend de la personne qui a fait cette déclaration. De toute façon, au niveau de la famille, je ne pense pas que quelqu'un de la ville ait passé pour déposer quoi que ce soit. Non. Voilà. Je crois que... Non, nous on ignore cette information de la ville. Non, la famille et nous sommes un. Parce que nous représentons la famille, tout ce que nous disons là, c'est la voix que nous prête la famille. Entre terre et ciel, comme on aime à le dire à Kinshasa. Et vous avez, lorsque vous aurez restitué fidèlement ce programme, beaucoup bandeko oyangai bandeko ya Nazaréen TV balandi ya masolo ya mboka lelo vraiment toyaki vraiment pour nous éclairer toza vraiment en pleine investigation pour te réellement ce qui se passe dans notre pays. Rossi Chimanga était assassiné déjà 2 mois et quelques jours. Bomonaki bandeko kokeriko toyota ko sana bango mama na émission bino moko bolandaki bokaki souci bazalaki nango bana mboka ya solo balekelaki par la voix ya Nazaréen pour
exprimer sentiment na bango bazalaki nango ya pasi kolela nzoto ya Kondo Rossi Chimanga elenge oyo ameki un peu ko telema soda bon pikiliki pe soda mpiko pona ko sala vraiment ce qu'il pouvait faire pour sa nation. Ya solo le Rossi Chimanga n'est plus avec nous akendeki pamba te mitune banayo ko mituna est-ce que nzoto Rossi Chimanga ezali est-ce que Rossi Chimanga ko kundama eza ndenge nini bino moko boyoki biyano na kati kuna na ba partie prenante oyo kutu bazwa ki penza mukano ya ko landela likambo ngo ensemble avec la famille zalaki bongo ba avocat mais awa tomoni bande konangai ya Kokoriko coordonnateur na bango ainsi que ba collaborateur na bino moko bomoni ba démarche nini oyo bilenge oyo basali bazana en pleine campagne tokunda Rossi ceux qui bango te peut-être lelo maramuso kaki ko sali mate bondi melangai pamba te ces jeunes ont fait un grand travail bomona ki bango bakendaki na quartier général ya Nations Unies pona ko déclarer bomona ki mwana muke a Rossi Chimanga ko lela comme il se doit. Il avait besoin de voir les corps de son père. Aujourd'hui vraiment ma pesibiso vraiment date tozoye batte est-ce que bangonde bato akati yango tokosoana bana mboka cordon sango boni nakanisi lelo tokoyoki mwa bien nakoloba naza mwa bien lelo mokolo ozalaki bien te lelo siko mwa bien lelo mwa bien po te makambo depuis tango wana ti sikoyo to évolue mwa muke lelo yo komona na polele ke ndenge tolobaki tokobunda soki pe makilo ya biso etanga po nzoto emona na pe tokunde na ndenge sengeli ekotanga pe kaka lelo je crois toza déjà na date oyo eza fixé toza pe na esika bandeko bazolanda lelo bayebi ke non bao balobaki ke no biso tokundi aussi na ndenge ya kobatama ezaki ya solo te biso za kobunda po ete ndeko na biso oyo moninga na biso epa kundama na lolenge oyo esengeli na o ndenge balobi na français avec dignité nyonso lelo tokomi esika yango je crois que badate epesami le 17 eza jour moko férié jour moko ya libération aussi aza pe muto oyo abundi mpona libération mpona mboka oyo eza mokolo moko eponami po ete congolais nyonso oyo akolanda mongongo na biso akomona image oyo asangana na biso elongo. Mais awa balobi que procès ezali il faut lisusu ça ne sera pas utile d'enterrer seulement les frères kolandela makambo il faut kokota kaka kolandela est-ce que bino d'abord boza pour c'est que ba procès ane landela maka soki bakangaka lisusu batu tu penses ça être bon étant que jeune nakanisi ete Rossi pe biso tobundaka mpona eloko moko état de droit na kati ya mboka oyo mutu moko te azali kola mibeko ozala policier ozala soda likola mibeko te mutu azali kola mibeko na mboka oyo eza kaka mobeko ye moko mobeko soko elobi oyo abomi esengeli basambisa ye je crois que azala colonel azala major il faut asamba oyo nyonso alobaki Rossi aza voyou il faut asamba aloba liboso ya leta toyeba olobaki aza voyou mpona likambu nini olingaki obomba eloko nini oyo pa pesaki ordre asengeli asamba liboso ya justice nde balobaka présomption d'innocence ezalaka lelo tozoba baza présumé innocent mais il faut basamba po ete vérité ebima tokokunda ndeko na biso na dignité mais bango mpe bakosamba tolobi que justice soit faite ekosalema. Merci beaucoup. Justice doit faire ekosalema bandeko balandi to baluki koto totali mwana mboka junior to yebi ke ala moninga na biso atango iso pamba te ali pe parmi basoda bon pikiliki oyo babundeli vraiment vérité to kundola to yeba réalité vraiment est-ce que Rossi azali tote to pozaki mutuna le lot na yebi ke aliko seka mwa muke pamba te solution monani mwana mboka ba disposition ni bino bozui déjà parce que mukolona zalaka à 109 ngana zomona déjà à 109 tant ba pesi bino idée à 109 pensez-vous que avec la masse boko ko maîtriser yango na place ya à 109 wana mwana mboka. Ok papa lelo ndenge cordon lobby esengo moke ezongeli biso rien que pote tozui tobongisi makambo nyonso tozui likanisi oyo bapesi biso ke tobimisa corps ya ndeko na biso et puis toza sur corps wana ezali ndenge bandeko tobisaki bango corps ezali parce que tolobaki kuna ke tozali kosoupçonner mutu moko te corps ezali bandimi tozwa corps to exposer yango disposition oyo tozwi mpona esika ya asanef toyebi que place wana eza vraiment exigu peut-être bakoka ebele na kati te mais nous savons que ndenge Rossi abanda kosala lutte na ye na ndenge boboto na ndenge ya kimia nyonso bayeba koya bakozala discipliné
pacifiquement tokokoka esika wana na ndenga kimia mot d'ordre kopesama tokocontenir esika wana tokofanda na kimia tokolela ndeko na biso tokende kokunda ye donc tozokobanga eloko moko te toyebi ke non esengezonga na mitema parce que tohonorer ndeko na biso tina suka et puis esika wana badisposition nyonso tozwi na cadre ya visibilité na biso ba mouvement citoyen toza kohonorer mokolo ya suka ya ndeko na biso tozwi biloko nyonso en main babanderole nyonso ba t-shirt biloko tout na bandeko na biso tozali wana tokolela ye torendre hommage ti akende kopema na kimia esika okende. Merci beaucoup mwana mboka junior ndeko na ngai tobanje te yo tozalaki nomba la simate lelo tozana yo tomoni yo impression na yo eza nini par rapport ya makambo oyo tiko mona awa pe oyo yoki impression na yo eza nini? Bon na minute oyo impression toza mwandambu satisfait parce que tozalaki kobanga nzoto ndeko na biso ekundama ezalaki wapi mais vu que tozwi date oyo ya kolela ndeko na biso yango tosepeli mwandambu yango toprofite na occasion oyo ya koyebisa l'ensemble ya population congolaise toya ebele na place à Saneuf le 17 dans le 18 pour rendre les soldats du peuple Rosimo Kendi Chimanga ba hommage oyo azo mérité toya wana ebele kolela. Ok, merci beaucoup. Merci Bandeko Balandi à www.nazarentv.com. To banjete ba information eza ebele na ebi ki après ba misupe ba oleka na bitando ike na ndenge na bango na façon na bango na ndenge bango ba yekolela pona ko pesa d'information ko bebisa vraiment ce qui se sont dit à on a point de presse. À part ici information mususu eza te. Depuis que boza ebele Bandeko Balandi, Nazareth ne tombera jamais. Toza awa sur terrain. Pour nous kopesa bino vraiment information na ndenge longo bani. Awa na kin transport et mati, taxi et comme cher, maramonyo est compliqué. Banzeleza au bukana, tolo bate. Cher internaute, toyebi ke tolingara bino mingi bino pe bolingara biso lokola. Voilà pourquoi nous sommes sur terrain. Lokola ba na bino misala, kopesa bino vraiment information. Alors un grand merci à mon ami derrière la caméra, merci à Valos Peli, mon réalisateur, merci à Alain Kiakala Boavida, les caméramens du Nazaréen, merci à madame Tiffany Mokwa. Merci vraiment à toutes ces personnes vraiment au Balandi Biso, vraiment naebi ke nous sommes vraiment de cœur avec vous. Pambate, tozana objectif. C'est moko Tokunda Rossi. Naolia bakiti na ba mesa. Atanya ukondoko. Namona yo. Achayo na mwamba. La minito na kata pena katikata saga fufu. Oui. Allô, est-ce que tu bonjour. Boni. Et l'autre côté, et puis qu'il y a mon bureau à travailler tes micros. Donc dès que ça on a eu galère na niveau 0. Tout ça là boy. Ngai naza na mbongo vraiment mingité. Mais nazoche la bino moi mukio naza nango na agence moko boye Nazareta. Sarita qui dit sérieux. Oh. Maman comment des bongo donc yo pesa au futi mbongo kuna partir à poto biso to ya to jubilo. Na bengi ya Scotty. Agence moi ifungami comme nango Nazareta. Na kufie. Agence lisusu. Ndeke sansu mulongo kuna. Kuna eza mamba mulongo te. Yesi afuti mbongo kuna partir à poto biso tozoke ko récupérer biloko oli. Ah tika boyeko. Yiso mona makama bongo na monte. Bat papesi mbongo kuna biloko ko récupérer biloko oli na agence ezalaka. Mais yango ibandi. Maman. Leki nanga yebisi ngai mena ndimite. Na lingi na mona ki mona beso. Poli kamba boye. Na monte na ne salamate. Maman yebisa ngai. Bapesi mbongo kuna biso to récupérer biloko kolia awa. Ya solo boutique Nazareta ezali boutique ou ezali à distribution ya ba produits alimentaires. Ah! Nasali poto sunga bandeko oyo même ba oyo bazana na peu de ressources. Comme la boyete bandeko on bazana niveau à Kinshasa même avec un petit rien. Donc à partir à $10, $15. Donc so na mbongo te ndeko na poto ko sunga yo a ozika biloko kolia. Eh maman Nazareta nzamba pambola ya bakise mikole belé awa na sena mokili. Et bongo awa tozawa poto yeba adresse awa. La boutique Nazareta est ici à Obungate, toza sur avenue Monkoto numéro 1, direction Elengesa. Face à face na église catholique Saint-Vincent.
Ah, direction Elengue ça, mon côté numéro 1. Enfin, c'est l'église catholique. Ah, c'est ça, d'accord. Bon numéro de téléphone, vous avez monté déjà, vous avez on a 3 numéros pour Paris, vous avez un numéro pour la Suisse, vous avez un numéro pour la Suède. Ah non, 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 non. Nazareth, vous allez la Congo Sili. Julia, ngana kangisa kia fufu. Eh, ya modé, yo bandika na fufu. Oui, pour la Nazareth, tu as un système en bimbi, dans Bongo Shingom. Bon, ok. Vous allez sérieux. Ça, c'est du sérieux. Abongwani